Asana Esengo, ya Koyamba, président, il y a parti politique comme la Lobaka, ils sont jeunes, mais il y a une révolution. Et il y a Congo pour le changement, na RDC par la révolution. Parti politique on a boebi yango, et Kamba mi bongo na moto, na Koyamba sikoyo, na monia kokita na mutu kanaye, na télémission la vie, papa, on solo la mort ok, le loba kokunda. Vaillant héros na biso akufaki bongo na est le colonel Mamadou Ndala et on a bien ici na plateau ya lelo président Célestin Bioli Kadité pour la président il y a parti politique il en a marre na ke kopesa mbote président président Lazana Esengo comme on a na kati ya centre ville oko kitana mutu kana yo ngana yemba nguna télémission pour to sur la masolo politique papa ozaki na mobembo mosika ozongi papa sango kutani na ngole le zabongo enterrement ya vaillant héros na biso Mamadou le colonel Mamadou Ndala ko bakolela na papa ozala kiti oyamba ki sango wana boni pe lo linge bakokundela ye yo moni pe boni en tout cas premièrement ils a douleur makasi na ils a vraiment choc oyo frappé biso population congolaise naza ko présenter premièrement ba condoléances na ngai na FARDC Mobimba na ba congolais en général et puis na ba ndeko na biso ya Goma en particulier. En tout cas, j'étais vraiment choqué tant on a soit une nouvelle wana ya Mamadou Ndala euro motomonene elenge oyo alenda qui vraiment oyo azaki déterminé ya kobunda pona mboka. En tout cas, j'étais vraiment choqué et jusqu'aujourd'hui nazana esengote motema na ngeza vraiment na passe pona ko apprendre vraiment nouvelle ya passe wana ya liwa ya Mamadou Ndala. Matondi mingi président kasi kolanda bato koloba balobi Mamadou Ndala eza lolenge baimboka bakobanza te. Ministre na biso ya communication alobaki boye alobi mokonzi ya mboka papa Joseph Kabila Mamadou Ndala azalaka enfant chéri pona ye azana tina te ya kokata komo ina ye papa na yebi te soki ba circonstance ya liwa na ye yo ozo analyser yango ndenge nini. En tout cas, ma chère, souvent moi je regrette tant où la mère mène dans les la télévision pour ne pas de n'importe quoi. Parce que tout ce que la mère mène dit, ils ont toujours pour toute la population congolaise. Mais je regrette, Moutou Oyo a enfant chéri. Bah enfant chéri, bah ça a capé na le lengue à protéger bango. Tori ko sana papa ko sana bana 10, le soka sana moi na moko bazobenga enfant chéri, moi na moko alingi makasi. Miso na ye manzaka na emumbeza kalikola mwana wana le mwana na faut intouchable. En tout cas je regrette ceux qui n'ont pas monsieur Lambert Mende oyo azalaka alobaka makambo azaka sur na ngote azoloba ba propos ya ndengwana je regrette. Bon la minute oyo et l'autre ko loba pour la liwa ya Mamadou Ndala eza clarté et la population congolaise alinga mona clair na liwa ya euro Mamadou Ndala quelqu'un o mi pesaki pour na kobunda na école pour na école. Le faut que clair, en tout cas pour Nangaï, Azaki enfant chéri à M. Kabila. Parce que ceux qui Azaki enfant chéri à M. Kabila, après soi-disant victoire na bango ya FARDC, et c'est là qui va assurer sécurité na Makasi. Parce qu'Azaki parmi battu oyo balité pour la victoire oyo bazo yemba lelo. C'est un peu ça. Merci papa kasikota la mboka pe lelo boye Azaki pero na biso abundaki pe pour lelo mboka ezwa bonsomi kasikolela e boye bakati tindelo na baetando po ekoki kokoto kuna na kati ya kankokolo bamosusu balingi bakota te bamosusu nde bakokotisa papa na matanga mpe esengeli kopona nani akota te po tolela moto oyo abundelaki biso RTGA ekoti te bajournaliste baza libanda baboyi bango bakota Congo Lokole News tokoti na biso pete toza libanda po soki toche mutu makasi tokota tokoti te po déjà lobi torataki et puis ba situation ndenge ezali to préféraki tokota te me baninga o bakei bayeli biso sango balobi mama biso kuna tokoti te tozwa yo tokenda kala bi te lokwa ne bandeli nazalaki te na ko continuer pete pour la raison o nga moko na yebi kasi na matanga esengeli pe ko na batakokota papa ndeko na ngai na so regretter mingi na comportement ya l'état moyini comportement ya gouvernement ya monsieur Kabila comportement ya bakambi ya mboka oh je regrette
Mais lelo soki Mamadou, moi je regrette parce que liwa ya Mamadou Ndala oyo abundi soldat ya makasi faillant héros Mamadou Ndala abundi atie panti na suka na ba M23 pe na ba Rwandais. Mais je regrette le soko tambusi micro balader na yo awa il y a beaucoup de kino ba éviter que Mamadou Ndala eza awa. Mais soki ezala ki musicien akufa kinde to fandi na ndako. Musicien ba fandi si batu na ndako mais Mamadou Ndala héros faillant héros. Et l'obamité et coezate et bien Mamadou Ndala baso kundango lelo na Kinshasa mais ebele ba population ba éviter que Mamadou Ndala eza awa. Et en plus na ebembe ya mutu asa lokola héros bake kolela ngona kankokolo na kankokolo ba pekisi ba pesi ba lolenge ba kokota mais je regrette donc sengela ki bango ba fallait ka ndenge ba bomaki na ba kunda eka na lolenge sengeli mais ce qui ba yaki na ngona Kinshasa awa en 4 minutes parce que eye en 4 minutes population congolaise ba yebite balingi ba kunda ye ba boyi ba journaliste sengeli ba kota pona ko zo ba image wana c'est quelque chose ya flou faut nous katoye ba pourquoi ba pekisi ba journaliste musu ba kota na ebembe wana et pourquoi ba privilégier ba mususu et to lukato yeba pona nini na mboka na biso batu oyo babundaka bamipesaka corps pe âme ya kobunda pona kobunda pona mboka suka na bango ezalaka toujours mabele pourquoi tozalaki na mbuza mabe awa mbuza mabe abundi akomi jusqu'à point ke akota na Rwanda sort ya mbuza mabe ezalaki nini donc bato bazobunda pona mboka nde bango bato bazolongwa donc balingi Congo tikala na kati ya insécurité Congo continue kozala dominé par le Rwanda par l'Ouganda. Tolobi, nous sommes contre toutes ces choses. Contre Makambo Oyo. Nous voulons vraiment toyeba clair na liwa ya Mamadou Ndala. Tolingi toyeba clair na Makambo Nyonso Eleki. Après victoire ya FARDC, Mamadou Ndala akei. Sima ya victoire Oyo, Mbuza Mabe aportaki, Mbuza Mabe akenda. Donc, ezana ba oyo bazobunda makasi pona mboka, ba homme fort nde yango bazolongwa. Il faut toyeba clair. Donc balingi ba homme fort balongwa poto zanga mutu akobundela biso. Mais soki bango balongwe biso to continuer kobunda pona mboka, otozana force ya liberté ya solo. Donc Mamadou Ndala, que son âme repose en paix. Population congolaise tozolela ye na motema malgré toyebite bakinois toyebite ke bemba Mamadou Ndala eza awa. Baye nango na kobombama batia yango na morgue na kobombama ebimi na kobombama bazokunda lelo na kobombama mais soki ezalaki ba musicien nde tofandi na bandako musicien oyo abinisi batu soki ezalaki bato bazosala masanga mpona kolangwisa population congolaise nde tofandi na ndako lelo mais lokola eza mpona héros soldat ya sola bundi eloko eza te eloko esalami te je regrette mpona gouvernement ya M. Kabila toza na posa ya congolais azala à l'aise mpe na sécurité ya solo c'est un peu ça le message que je peux donner na l'état moyini oyo azokanga congolais en otage mpe oyo aza koluka kolite kolongola baoyo nyonso baza bakola baoyo baobunda mpona mboka nous sommes contre ça peut-être nga mpe nde na solo baboye bakoluka bakolanda comme d'habitude nazalaki te mpona baatake na bango mpona koluka kokanga mpona koluka kobomanga mais ngai ata nakufi Congo continue toujours. Ba oyo bakufa biso tozolo. Plus de 8 millions de morts bakufi na est biso tozolo ba. Ata lelo biso tokufi ba oyo bakotelema pe bakoloba pona Congo. Yango tozolo lancer message pour la population congolaise totelema. Likamba mabele na biso eza sacré. Soki ba Mamadou Ndala bazokufa parce qu'il a comprenaki que mabele na biso eza sacré. Ça ba pesa biso Congo eza ya biso. Asimisa ka biso ya nyongote, apesa ki biso yango pamba te tozwaki yango na lolenge sengeli tika banzambe ya bakoko. Bakufa pona ekolo ba martyr ya 4 janvier bayamba molimo ya Mamadou Ndala na esengo nyonso pe na yebiete tango biso oyo tokolite kolongola gouvernement ya moyini oyo kolongola M. Kabila na batu na ye biso tokozwa bonne gouvernance tokodiriger mboka pe tokosala esika moko ya malamu pona kobanza kana ba martyr ya indépendance ezate journée à les 4 et les kika aboye bato bakufa pona ekolo baza sacrifié Mamadou Ndala pas continue na rang na bango mais biso nous sommes vraiment na motema elongo na bango tika corps ya Mamadou Ndala epema na Kenya malgré to leli était na lolenge sengeli to lela mais nzambe ya bakoko pe nzambe ya Congo azali likolo na ye famille na ye vraiment ba yamba ba condoléances ko euti na mouvement Yanamar eza mouvement ya ba congolais eza mouvement oyo ya révolution eza mouvement otozoya pour la soulèvement populaire na makambo nyonso buzobo ezo salama na kati ya mboka so Congo eza ya biso
balobaka Congo dietu bambuta basisa dusu donc mboka ba koko batikela biso so iko kufa pona mboko to kufa donc ba jeune bazana nous distrait balanda biso na yana ma to bunda pona mboka so to kufa to za batali boso ta kufa mais mboka na biso to tika histoire malamu na sima balobaka ba jeune batelema ki pe bakota ki révolution lokwa na Sénégal lokwa biskanyo société donc jeunesse congolaise atelema ba héros bango yo baso kufa ba Mamadou lobi lobi pe ba biso ba kokendi lobi lobi ngai pe na kokendi mais nous allons lutter pour la bitumba oyo tika nzambe ya bakoko apambola biso pe Congo yana marque eza ilongo na biso merci. Merci internaute nyonso ya Congo Lokole News Pression nazala papa Célestin président ya mouvement il en a marre papa azaki awati azaki na déplacement mais la ligne tourna ye makamoleka ki Congo les 30 balobi les prophètes la Joseph Paul nie asalaki moi ba oto et puis makambo elekaki wana ba obeza asima moto na ye papa lecture nini yo kosala na acte o elekaki le 30 décembre na Kinshasa na moi mon poussé poto OK nazalaki te yango ndenge mama oto ba j'étais en déplacement mais na esika nazalaki nazoki ba coup de fil par rapport ya makambuto événement o elekaki le 30 décembre na Kinshasa précisément na RTNC aéroport pe na état major général. OK soki toke moi musika na ba analyse mukungubila prophète mukungubila mais moi je voulais que to analyser yango to makambo événement elekaki le 30 wana to longola yenanu le tant que prophète parce que natikali koyoka te mukungubila leki na télévision pour dire que na ye kolubikisa Congo na kombo ya Yesu Masia non mukungubila balobi aye kolibérer Congo na maboko ya Barwandais mukungubila il était candidat président na 2006 donc na minute soki to kokende na ba analyse na biso esenge to kena ba analyse sur point de vue politique acte oyo mukungubila aposaki le 30 décembre eza acte politique to réfléchir sur point de vue politique to tika na likambo ya kobenga prophète ye prophète asali boye prophète asongisi boye donc asalaki yango si réellement ayaki réellement vrai pour na libérer Congo na maboko ya Barwandais là en tout cas j'encourage mais soki ayaki nango na complicité ou bien pona kotia mbutu na population congolaise et koyeba na kaka mais soki ezali pona ko sauver Congo na maboko ya Barwandais nyonso eza ba ambition na biso to longola Congo na maboko ya Barwandais parce que Congo est comme dominé na Rwanda Congo comme dominé na Uganda donc prophète Mukungubila na église mais acte posé le 30 décembre c'est sur point de vue politique analysons ça sur point de vue politique tout c'est limité sur point de vue ton angle politique il est politicien prophète politicien mais acte posé na angle politique tout na ndenge nini salami pourquoi salami et comment salami ndenge nini ba koki pour accéder tina kata RTNC ndenge nini ba ko accéder na aéroport ndenge ba ko accéder na état major général ndé ba gouvernement ba yeba nini lekaki na kati wana mais batika ye tant que prophète les kamba prophète eza mususu les kamba mususu pe ya politique eza mususu c'est un peu ça. Merci bandeko ya Congo Lokole News.com tokomi na suka ya lisolo nanga la président Célestin yo likadité il y a mouvement politique il y en a marre il y a solo à réagir à chaud par rapport il y a enterrement et pour ça les malelo il y a colonel vaillant héros Nabiso Mamadou Ndala Kozoleka Nakati ya Kankokolo a participé analyse naie sur hostilité Kolekaki le 30 décembre à Kinshasa Bolanda Congo Lokole Botika la posté merci na Marianne Mafolo a vu ba image oyo merci na Patrick Sala a monté yango na kutani na bino malaya sima kimia o mabota mabino oboto kaka ndenge tolobaka seule la lutte libère avec Dieu de Rolonga kimia na mabota na bino merci président.